na tongo na ngolu nyonso eza grâce quoi parce que mingi baza na bopito baza na baplace ya pasi mais biso tolamuki na ntongo ya lelo na nzoto makasi eza na bamisusu à vivre bien il faut amela bakisi yo soki oza na grâce wana oza na bonne santé en tout cas il faut okumisa nzambe sauf que eza na biloko mibale oyo tobetela yango tolo te eza santé et puis eza mariage tobetela yango tolo te parce que lelo ekokozala bien lobi ebebi naye kala kopesa nzambe nanga merci parce que azopesanga toujours bonne santé et puis nalingi lisusu kaka naloba biso moko nasalaki lobi mama bija alobaka kaka vérité ebandeli ntina suka donc soki moto eswei oseki oza no kaka moto ya baproblème mais nalingi te mwana mwasi oyo na nkombo ya dali isi longa okotaka na bacommentaire na nga okotaka na bavideo na nga mpona kokoma n'importe quoi natikali kotanga yango te na bloqué compte wana direct natangi yango te me okomi n'importe quoi oyo okomi bandeko na yo bapekisa yo parce que ntango nga na ozonga deuxième fois totanga bakombo nyonso et puis nalingi te luka kimia so azwa swa ya bana na yo ndenge moko mpe nga mpe nazozwa swa ya bana na nga donc nalingi te kokotaka na bavideo na nga mpona kokoma n'importe quoi te parce que nyonso tu nalobi ata moko te ya lokuta nga natikala kobénéficier na vie na bino te bino kobénéficier na vie na nga parce que bomona allemande grâce na nga donc alors fais gaffe sois calme zala na kwena onga mpe nazala kwena nga comme d'habitude mais kokotaka na couloir na nga te na bavideo na nga mpona kotiaka bacommentaire parce que nayebi c'est toi osala bafaux compte osala nyonso mais epa na nga eza zéro parce que oyo nayaki lobi na nde koloba nasololaki na ndenge moko ya bien mpo moto soto acomprendre nga elingi koloba teke na bangi bino merci